Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalandé. Ça va très bien. Alors, toutes tes impressions par rapport à la soirée d'aujourd'hui? je suis très contente. Le mariage est une institution divine. Et ceux qui te respectent en gros, et ça rassure bien. Puis le Kumozonga et Panzambi. Donc, on est dans la joie. Vraiment dans la joie parce que, il y a Bisson Deko, sœur, grande sœur, petite sœur, camarade à Bali. Donc, c'est un moment où il y a ma casse. Il faut dire un mot par rapport à la situation d'aujourd'hui qui se présente les Yandaya. Ce qui s'est passé aujourd'hui, nous célébrons le mariage. S'il faut dire un mot, vous pouvez dire quoi? Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Et je dis force à toi, les Yandaya, parce que devant vents et marées, devant ma difficulté, tu as tenu. Et prendre une décision de se marier, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout quand on est star, c'est très difficile de prendre une décision, de se dire voilà, j'ai mes maris. Alors quand tu l'as fait, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une sage décision. Moi, je t'encourage et je te souhaite plein de bonheur, heureux ménage. Zambazana, yo mamno se zamalam. Ok. Ouais. Bah témoignage est belé. On a recoupé le bâton à maman Ndaya. C'est une maman sauf fandi na ye. Ceux qui a liboso apprécié yo, elle aura le temps ya ko banda couper ça ba conseil. Parce que ndeto ya katokoma parce que na ko lo bate kinga na mama ya tokuta na ka et peut m'appeler chez elle. Non. Bah tant tokuta na mingi c'est au travail. Bah erto tozala na pause na musala au fanda na mama ya azo peso conseil le quoi mwana na ye. Wana cadre musala te le quoi bano ba yesika non. Mais azo peso conseil le quoi mwana, tu dois te comporter comme ça à part na musala. Il faut se comporter boye na mikolo o kuti na musala na vie réelle na yo pe. Il faut se comporter boye le quoi moi si. Alors ba conseil bien comme une maman. Aujourd'hui, Essengono et Zanini, tu l'appelles maman, mais à Sangisi, tu es belé pour son mariage, tu au lobby ou après lobby du Soto, qui est au Italie, mariage civil. Pardon, Essengo? Essengono et Zanini. Essengonanga par rapport à mariage coutumier à Maman Léa. Oui. C'est-à-dire que c'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde de se marier. Et aussi, à voir son âge, tout ce qu'elle a eu à traverser. Donc, ils ont vraiment Essengo Makas parce qu'il y a tant de personnes au pays, par exemple, ça va comme à la place où il y a commis les lots. Mais il y a commis la place où on est Essengo Makas. Ils ont fait exemple pour la biso bana. Attention, tout le monde qui est simbate, il faut un jour, to komakaka. So nzamba tie liloba na ye ata so komi na âge nini ça arrivera toujours. Bonsoir. Vos impressions par rapport au mariage à Maman et Zanini? Je suis trop ravie comme maman et Seigneur. Donc maman honoré biso, beau-frère on a biso honoré biso. Donc c'est un jour de joie quoi. C'est une soirée de joie, voilà. Maman Léanda va vous suivre donc aujourd'hui avec cette vidéo. Après, bâton est belé, beaucoup de critiques, des insultes, mais aujourd'hui au moins, tu es à Salima Kamunata. Lilobani n'est pas Maman Léanda. Tout ce que je peux souhaiter, ils ont longue vie au fait. C'est tout ce que je peux dire. Longue vie, na Maman Léa, welcome. Bienvenue dans le club. Donc, beaucoup de bénédictions. On t'aime beaucoup, tu sais. Donc, voilà. On est là pour toi. Bisous. Daniel, vous avez une question? C'est bonsoir. Dieu fait grâce. On est là. Mabala chez vous, apparemment. Oui, Dieu fait grâce en tout cas. Dans ça, c'est Wangolu. Tout ça, bala. Puis ma balle, t'as dit ma balle est ça. Donc, à nous, ils ont un goût. Donc, on n'a rien à dire sauf que Koku Misanzambe parce que dans même temps ça c'est grâce on peut ça ma bala oyo ba mususu ba chola qui bon bah c'est surtout neti ya mama Léa tala karana âge oyo et on va barrer ko perdre non l'espoir té nzamba zali dans contrôle tango ngana ebeta ka mutu a télé makazala té donc c'est ça. Voilà.
S'il faut dire un mot chez Maman Léandaya et Moudali. S'il faut dire un mot, moi et qui je t'aime et t'as tellement mingi, malgré nous autres déranger, il faut qu'à zala. T'as hier à Betina Libakou, n'a dit moi, t'es quand même zala. T'as rabatté hier à Kin, santé bandant déranger, mais dans ça l'effort n'a zala parce que je l'aime trop, n'a mingi. Maman Léa, aza parmi bateau yo, na ba art na biso. Oh bah simbi biso quand même dans le boko parmi batum tous peut-être badaki ko ba faire glisser biso mais quand même aki bato peut encourager au pe ça lango bien et moi gagner le ce que senga gagner là yo et mon pe a conseiller yo donc azaki on a le rôle la maman même dans ma vie privée na biso si ce que senga ko peut ça conseil après ça donc nanya ke mingi et pour son mariage en tout cas bonheur. Bonne fête. Merci. C'est Maman Bichilix, c'est elle qui a cousu pour Maman Léa. Elle vient de faire son entrée. Elle est Zali. On doit aller comme ça à Calabasa. Musique à Calabasa, la raté, nous sommes musique. Hamza, Folo, Touche, Yachichi, Rose, Bella chante, elle est Zali. Piano, il est piano, Calabas. Yende kosengayo soki mwe ezali toka bwana mabele kimotema mobebiye na pesa yo liberté osakana na boyimi sonanga yetala eloko ekobunga lobi oh mama partagez les lives de faire avec monsieur elle est à la voix Denis Solo. Ominde kozonga nasano kwa makambo na moto na longoli zuwa patience Cécilie David Balingi oh yeah David Balingi elenge sala Globani kosi ayona ominde kozonga nasano kwa makambo na moto na longoli zuwa patience Cécilie na pesa bino permission bobalana soki mwana alingi kosima moto borosika e asima mokula kosika koyeba solo logota sagana lobi lisusu nakutaki yo na yeo bralesu ekobina monoko yo fongoli miso otalingo kitisi elongi oyo kisoni obandise kolela tika hipokrizi ozali na motema moko ndenge nini okolinga biso mibali okotianga wapi Jemira Chilombo le professeur Antelo biso yewana Maman, bazo annoncé.
Makila ya motema nanga ozokisi. Iyo chubinga
Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci, très chers invités. Merci, Maman Siakwati, Azovanda. Et le monde à Papa, Aza pour représenter Papa Digues. Nous allons, Papa Digues. Nous allons maintenant inviter Papa Pasteur Mathieu pour la prière d'ouverture de notre cérémonie. Histoire d'être entre les sept mains du Créateur, le maître des temps et des circonstances. Toza nzambe malamu ya solo nzambe na bomoi makambo ya boye ifo yo kaka ndosala yango po ete otalisa koza nzambe nsima ya bitumba nsima ya makambo ebele nzambe osukaka kaka na kozwa raison yo ozwi raison ya liloba na yo nzambe okokisi yango omemeli mwana na yo mamale ya esengo na kati na motema biso toye kosepela elongo nkolo po ete nzambe soki lobano ekokisami yawe epesaka esengo na kati na bato mpe epesaka mawa na kati na banguna merci lelo po ete banguna bakufi soni kombo na yo ekumisami kombo na kombo lelo yawe ebandiki suka esimbama epai na yo nzambe obandaka mpo esukisaka yo ebandi koma nango na suka po ete kombo ekumama nyonso kuna nakuma kombo na yo na kombo na Yesu amen. Alors, merci Papa Digues. Veuillez vous asseoir. Maintenant, si réellement les femmes sont dans la salle, la femme qui est à l'honneur ce soir, la touche au pasteur. Applaudissez pour vous-même. Merci beaucoup. Merci Maman Léa. Nous toujours dit à tout Seigneur, tout honneur. Les à mon colonayo, toye pour la bino, aux amis des symboles, veuillez vous asseoir pour mettre le mambo de ma casse. Maman Fatou, na maman Bijou, paysan au paysan mana entrée. Alors, sans plus tarder, le la maman la biso te présenter, te kobengaye, abobima la piste. Moi, mon kelekete. Quand abobima la piste, wana, soki to lingi, avant remise à l'enveloppe la biso, poto, etika la bena libela na libela danse wana, pour que ça na bakona maman zobida te. Maman la biso na bomoni alati bolelo, botika na kabila bino lisolo. Ezali maison Bichilux to bete yango maboko mama Kazaliawa. Ma fifi, papa Doudou. Balobi oyo babengaka yango nyokolage. Donc so oza na événement, oza na manifestation, na ba cérémonie nyonso yaka mona maison ya couture ekenda sango Bichilux oyo elatisi maman Léa Ndaya. Merci Papa Doudou, merci Maman Fifi, merci la famille. DJ, on peut la mission de mon compte, pour voir comme Foula. Yaba Chakou, Yaba Benjamin Franklin. Et après cette danse, je salue la Parisienne aussi. Aïda qui vient de venir. La Parisienne. Aïda la Parisienne, la Switzerland, la Belgique. Maman Léa,
Alors, le DJ. Elenge ezali on balinga muzika kala bazao muzika kala ezalaka te nyonso miziki Hamza Folo touche ya Chichi Rose Bella chante Elenge ezali piano piano Kale basse Yende kose ngayo soki mwe ezali toka bwana mabele kimotema mobebiye na pesa yo liberté osakana na boimi sonanga yedala eloko ekobunga lobi oh mama partagez les lives demain ça va monsieur Elenge za la voix Denis Solo Ominde kozonga Nasano kwa makambo na moto Nalongoli zuwa Patience Cécilie David Balingi Oh yeah David Balingi Elenge Sala Globali Kosi Ayoyona Ominde kozonga Nasano kwa makambo na moto Nalongoli zuwa Patience Cécilie Narapesa bino permission bobalana Soki mwana alingi kosimba moto Borosika e asima mokula kosika koyeba Solo, logota Sagana Lobi lisusu Nakutaki yo na eo Bralesi Ekobi na monoko Yo fongoli miso Odalingo kitisi elongi Oyo kisoni Obandise kolela Tika hipokrizi Ozali na motema moko Ndenge nini okolinga Biso mibali Okoti yanga wapi Jemira Chilombo Le professeur Antelo Ebiso Ewana Agitogo, bowling ahead. Simon Songeranga Yogo Kutanga Sinabalo Kopensanga Pote Dani Masanka Bakento Bankachi Soroki Mokolo Mosusu Kinsala Yobuki Fleur Rosé Arata Komo Temana Yango Enona Kobwaka Yango Nanuteo Darango Mosusu Se Yango Yasuka Oi Tikala Nakati Ya Helanga Orako Yango Sanga Sima Ongo Regrete Fleur Mosusu Ezaliteo Jose Solo Alors, maintenant, mesdames, messieurs, nous allons passer
passer à la remise des enveloppes. Ceux qui ont prévu des enveloppes, n'hésitez pas. Oui. Avant tout, il y a battu un pape. Eza la symbole. Symbole, il y a battu un pape. Symbole. Yabatam Paku. Mami maman les a monté l'état. Comment on fonctionnaire? Comment on fonctionnaire? Azana biso, azana l'état. Merci. Professeur Zemira. C'est ma prof, c'est ma prof. Ça va ramasser les guitars que c'est lui. Au revoir. Zemira Chilombo. Why danser? Les danseurs pour les gars patrons. Éducation. J'ai au piano. J'ai au piano. J'ai au piano. Yora. J'ai au piano. Collègue. Avant nous, nous allons inviter les familles. Ma famille, ils allaient côté à Papa Jones, ils allaient côté à Maman Leandaya, Tokoma Libota, Moja. Tobeki Bissoniance, ouais, qui n'a enveloppe à côté à la famille, Aleki, DJ, music. Piano. Il est piano. Soki mwe salitoka bwana mabele kimote mamo bebie na pesa yo liberté osakana na boimi sonana yedala eloko ekobunga lobi oh mama. Partagez les lives, partagez les lives. Je peux savoir monsieur elle est à la voix. Venez solo. Gominde
David Balingi. Oh yeah, David Balingi. Balingi Sala. Globally Kosi. Ayo na. Bomine Kozonga. Narasando kwa makambo naramoto. Nalongoli zuwa. Patience esilié. Narapesa bino permission bobalana. Soki mwana alingi kosimba moto. Bobo sikai. Asima mokula kosita koyeba. Solo. Logota. Sakana. Lobi lisusu. Nakutaki yo na yeo. Braleshi. Ekobi na monoko. Yo fongoli miso. Otalingo kitisi elongi. Kisoni o bandise kolela. Tika hipokrito. Zalina motema moko. Ndenge nini okolinga. Biso bibali. Okoti yanga wapi. Jemira Chilombo. Les professeurs Antelo. Et puis soyez voilà. Agitogo, bowling a été. Simon Songeranga, Yogokuta, Sinabalo, Kopensa, Pote, Dani Masanka, Bakento Bakach, Soroki Mokolo Monsusu, Kinsala, Yokuki Fleur Rosé, Arana como Temana Yango Enuna, Kobaka Yango Nanuteo, Karango Monsusu, Seyango Yasuka, Oi, Tikana Nakatia Helanga. Et alors, après, d'abord, quand on avait une famille, c'était la famille de l'homme et la famille de la femme. Ah, toujours. Alors, nous allons maintenant inviter les artistes, les collègues artistes, les artistes. Les artistes, nous invitons. Logota. Merci. Professeur Jemira. C'est ma prof, hein, c'est ma prof. C'est quoi la ministère qui tombe au PCLU. Au revoir. Jemira Chilombo. Why danser. Les danseurs pour les gaffe patron. Éducation. Joe piano.
Yoteno. Kolega. Oh mama ina yo ya miso. Yokulila masumu na yo. Na boyo simama. Maboko na yo matuni makila. Makila ya motema nanga ozokisi. Iyo chubinga ine lingo ngae. Kende basukola yo mabokwe. Ekwa yo sango na robenite oh mama. Eli manager. Levita. Chichaton. Abbas. Alvin Fada. Eric Mafula. Doli Makasi. Charmant. Vous allez. Elengeza. Elenge ezali on balinga msika kala bazao msika kala ezalaka te nyonso misiki Hamza Folo touche ya Chichi Rose Bella chante elenge ezali piano ye piano kale basse Yende kosengayo soki mwe ezali toka bwana mabele kimotema mobebiye na pesa yo liberté osakana na boyimi sonanga yedala eloko ekobunga lobi oh mama partagez les lives demain c'est avec monsieur Elenge ezala voix Denis Solo Omine kozonga nasano kwa makambo na moto na longoli zuwa patience Cécilie David Balingi oh ya David Balingi Elenge ezala Globali kosi Omine kozonga nasano kwa makambo na moto na longoli zuwa patience Cécilie na pesa bino permission bobalana soki mwana alingi kosima moto bokotika ye asima mokula kosika koyeba Solo lokota Sagara Lobi lisusu nakutaki yo na yo bralesu ekopi na monoko yo fongoli miso otalingo kitisi elongi okisoni obandise kolela tika hipokrize ozali na motema moko ndenge nini okolinga biso mibali okotianga wasi Chemira Chilombo les professeurs Antelo ebiso yewana Chubinga ine likonga ye kende ba
Masanga aza ongala ile Agitogo bolinga ete Masanga Bakento Bangachi Soroki Mokolo Mosusu Kinsala Yokuki Fleur Rosé Arata Komotema Mayango Enuna Kobwaka Yango na Nutero Daranga Mosusu Seyango Yasuka Oe Tikala na Kati ya Helanga Oroko Yango Sanga Sima Okore Vous êtes sur Bio News Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.